soit qu'on a biso na kati ya TV la kaya nguluzi kimbangu ya solo bandeko bana solo ekolo Congo to sakibinoke a solo abonnez-vous sur notre chaîne TV la Kanguluzi Kimbangu et n'oubliez pas de mettre vos likes et puis appuyer sur la cloche. Pour la limite to senga kabinongo pour être à tout moment de tout ça à tout moment tout ko ya pour être choqué et c'est là ko yinda to ko pesa bino nini ezali ko lekana mabele Congo. Voilà bandeko, n'oubliez pas, j'insiste encore une fois pour vous salater, pour s'abonner et pour appuyer la katia cloche. Ngonga wana fina la katia ngonga ezali à pour la quoi alerte yo. Ngaipe ceux qui n'ont alerte na ko ya pekaka et na chaîne na biso pote no bela bino pote non so toloba. Tata maman moko ta ko condamner ngai demain. Alors que non, papa, ça n'a pas été. Eh, papa, maman, na tango ke tozali wana pote, toba kengeli ekolo Congo, toba kengeli, toba bundeli, toba kengeli. Oyo Nguluzi Kimbangu ya ntungunwa, atinda biso musala oyo. Oyo, bankoko no babelela kiye, tata nzambe ya mpungu tulendo, nalobi nini? Tata nzambe ya mpungu tulendo. Babelela kiye nzapa, nzakomba, akongo mungali, vidi mukulu, mungu baba, mungu milele, nzambi gaungu, kalunga. Bakombo na nyonso, 4 coins ya Congo, babelela kiye ndenge wana. Pona nini? Poete za mokili na bango. Pona nini? Poete ya solo, ba oye mokili banane bandana biso. Biso mokili bandane kode Congo. Tata mama yoka ngai malamu. Considérez mundele a répété la kayo ongana lobaka. Pour yo mona wana valeur, pour yo partager, pour ça banana yo n'attendez pas ça. Pour me dire non, ce qui va embellir yango, mundele a levé en anglais, mundele a levé en français, on nous a courage pour partager. Mais ngai na quoi pour le bébé quand munoko ya pino. Pour te lobby aux exquisités. Papa maman la nanga malamu. Lobby aux exquisités que te albela ki mission na français te to yeba to ka bien te albela ki mission na anglais te to ka bien te albela mission na portugais no te ngai na albela ka bina bonoko yo bankoko na yo baloba quelque part vous se retrouver na lingala eza monoko ya biso to la fière nango na lobaka na yango pour que chacun de vous attire attention à sa banana yi tapa mwana yoka makambo makambo zoko yela biso mokili ko ningana mokila ko ningana nyonso zoko ezoko ningana na kati na mokili papa mama ozako yeba rona yoni ya ko jouer na kati na mokili po te ozali mwana ya nzambe obota na kati ya paradis ya nzambe oza moponami wa mwana bilaka soko teka bilaka ki moponami na yo soko teka ki mwana laka na yo mwana yebi na ngati. Peut-être comme na tango ngo mingi ba bongi identité de kolambongo ba teki molimo am ba juni limo na bango ba teki na satan likolo ya mbongo ba ko yeba te to ko mona mama mo wako tangola kana maputa apeso mbongo lo ba boye prêter serment o prêter serment ngai na la bible OK zwa allez zombo oh ne pour na kana liloba moko yo atsengi yo loba et liloba wana o mériter what on mérite mbongo et bozo tika baleko na bino bazo kota na kat ba te kamilimo na bango batata ba mama eloko nini oyo tozo lobela binote ngai na lobela binote ba okula conseil organisé conseil na bana nzambe te conseil na bana nzambe te kuna bomoni ba rituel oyo ya beliminer ba franc-maçon baza ko mona me baza ko mona te baza ko yoka me baza ko yoka te bandeko na bino bandeko ya bino bandeko batata ba mama bolimbisi la ko sabino na ile bino lelo parce que oyo nzamba lakisinga lelo na butu role oyo nzamba lakisinga yi na butu na kolobela bino yango ndoto ngana loti na sengi nzamba lakisanga yango alakisinga yango na ko sabino version oyo suka nzamba lakisinga yi alakisinga ke na toke na quelque part na telemi la montagne na moni bandeko ba ko lekaka na mituka bako yaka na mituka me mituka wana ya kitoko ya valeur mituka ya cher me bandeko wana
nesi bango boleka kuna bokende boye te bandeko na bazo préféré kozwa nzela baleka na bakita na montagne bakota na libulu ebongo basala déviation nzoka te nzela baza kokota bakosenfonce na kati na bapotopoto bavoitire eza koza kokota na oh mais nazolobela bino bolobela bango bakota nzela oyo te baleka te bakende te bavoitire ya lix bavoitire ya cher nyonso eza kokota chup na potopoto kiti na montagne potopoto to na potopoto kuna wo nazolobela bino bozoka te nga nazoloba à la fin de compte bavoitire telemi babandi koza bango tumba kangami kuna to ngobimisango to bimisango bino botika bisa bomba leka kuna bazoka te bazoko kotaka na libulu na potopoto oh ba bani ko luka ba bombi na tomboki kuna ngana tomboki libango ale bombi bino nyonso na micro te na micro ko lebela bango te pote ba yokanga mais na na matin kwa le baya moko mabaya banzete na telemi na ko lebela ba sans micro mais bazoko kanga makasi na lobela kimilo bino sumo bima ale bima ba voiture na ko kangisi kuna kitoko eto ko bimisa ngona de bulu bomba tsango te likolo ale bolonga noso bokeno ko sera ba voiture côté mususu ngana osala musala na bimisa bino o eza na kati na potopoto etondi kona na nyoso ba yoki e papa sera lomitika to yokai ale bango nyoso to ba bimisa après avoir mis tout la kati na potopoto bandeko boyoka esali c'est la terre kuna nazo benga gris kabaka ta na gris ye bandeko boaka singa flèche kangi bakangi voiture kanga tu vas bimisa poto ba bimisa la gris et ke kotika côté ba boaka côté mususu ba bimisa mituka nyonso oyo ekota ki na kati na potopoto bandeko ndoto nino nga na loti na tuni pe moko ya mosali ya nzambe na lema papambi nini tala boyabi wi mosalo yo salaka ngwana mosalo salaka ngwana oyo ke ba voiture bandeko zo mona ba voiture la lix wana ya bandeko na yo o bazoko kota na kati na potopoto bazako kota na nzela ya potopoto bino bandeko langa bolingana lo banini na ba bishop naloba soki nazali prophète naloba nini bandeko nakoteyaka bandeko tokomi na temps moko ya mabe tant tokomi nango ekozala non retour bomoni bakotaki moye babima ezalaki te bakoti na potopoto wana nzambe alakisi ngango boye namona lokola kaka boye na vérité boye alors eteya moko na moko na biso ameyeba place nini azali nzela nini aza kolanda na teyi bino wana matozola bakia na tolo balaki na bino moko na bino ayeba nzela nini boya kolanda yoka ngai très bien ba mama ba papa boyoka ngai très bien bato nyonso boza komona o bakota na bailluminati o baleka na bafranc-maçonnerie o basala basacrifice ya makila o baboma bato o balia bato o basala nyonso ya mabe moma oyo tokomi na ntango ya verso moko te akozonga mpo asala malamu moko te akozonga mpo ete asala malamu na mokili mpo ete bango baponaki nzela na bango nzela wana epesi nzambe kanda eboya komona. Alors mes chers amis oyo nyonso bakomona na mokili oyo nayebisaka bino tout le temps attention bo baza kokonte encore ke non chilombo akosala extra chilombo akosala makamu si po ete akobongisa Congo bandeko bozela yango te ekosalamaka jamais na insiste ekosalamaka jamais po ete milimo ya bato ekei wana na pouvoir baza nango basacrifice bato akufi ebele makile tenge ebele makile wana ekokende te sans pardon makile wana ezosenga sikoyo vengeance ya makila wana eya kosenga sikoyo venger ekovange epai ya motu ya moto oyo alia milimo ya bato atangisa makila ya bato na bango nyonso na politike bango nyonso oza komona oyo batondi na politike ya lelo yango mosala basala moko na bango akolimbisa maza te bayebi oyo nabisa bino oyo nazolobela bino yango na ntango oyo bayebi baza kolela sa bacouverture
bakolela sa bandako marge bazwa million ba milliard bakosala yango dini na bandeko loba ndeko bokosalela mbongo nini bokosalela ngo bonyokola bandeko na bino tala eloko baza kosala bino na moment oyo baprive bino na mai ya komela baprive bino ebotala bilembo ekokosa te bokomona bo batieli bo baministre bokomona basi wana bozokomona bango bokomona baministre batieli bino oyo kigali avote atieli bango lobi tia bango na nko eloko abandi kozela ngo wana misalobi te Félix gouvernement ont tardé parce que ils ont imposé hier na wapi na communauté internationale américaine na ba rwandais à côté bateau na kati bon bilongo to komona wana o ba sima ministre chargé ya affaires coutumières azaya bino bazé belé wana o ministre avec infrastructure azaya bino o bazaya belé wana o bingoko ba komo ba kasaya bazaya binoté nani obligé tu le vois bango wana nani a obligé sur le WhatsApp en wana Kigali. Bon, vous avez le changement et quoi il a bino wapi. Bon, comme ba o tia même mwana moko na yebité na sonya ko la bino ba image ya mwana wana ba vidéo na ye to ko yeba te Chilombo ozoke na Congo wapi. L'entourage de Chilombo, vous avez un niveau de bassesse. Oh, vous avez aujourd'hui, vous nommez moi moko ministre ya jeunesse, ministre ya jeunesse. Oh, il y a ma belle Congo. Wana toujours na quoi ça une photo wana. Pour te solo et que ça passe tout le monde niveau ni niveau Congo ça ko Kenya nango. Ministre ya jeunesse. Jeunesse c'est le éducation. Jeunesse c'est le l'avenir d'une nation. Et ça na ministre jeunesse parce que hier azali wana aza exemplaire. Il faut alla que ça na mokilimo bimba. Ala surtout mokilimo bimba te mera ba jeune école Congo que oui ngai nazali oyabino. Voilà bolanda exemple oyangai pour être lobi to tonga Congo malamu to tonga un exemple oyangai pour yende motali boso avec sa jeune nyoso que oui avenir ya mboka ezana maboko na ye ba jeune. Et alors ministre wana oyo ya jeunesse bota la photo na ye oyo bomona ki image na ye la kalisi bomona ki image oyo e circula ki mingi ye wana ministre ya jeunesse ye wana ministre ya jeunesse de kati pour le Congo. Alors et ce qui wana te voilà ministre ya jeunesse ministre de la jeunesse na kati ekolo Congo. Quel exemple la jeunesse congolaise en le bateau oui tala ministre na bino ya sika yeyo bomoni niveau Congo eza kokende oyo bino boza koyeba teke ya solo to kokende pele na kati na libulu oyo ke moto moko akozonga nsima te po ete nzambe moto aza kolakisa bino bafilme oyo to akomona kati ekolo Congo. Eza ya pasi na ya mawa. Voilà bandeko bana some ekolo Congo tako lobaka butu na moi bandeko baza koyoka malamu mbe oyo boyi na bango koyoka po bazali lokolo moko na kati lokolo moko na libanda malheur na bango po te tango tako lobelaka bino ke mokili eza kokende mabe bato nyonso oyo baza kosala mabe na kati lokolo Congo babomi bino na nzala babumba tiki bino sans électricité baza kosala mabe na kati ekolo Congo bakomona bango mais moto moko na kati bino akosala bango loko azate. Alors bandeko toko lobela bino makambo eza koleka na mabele ekolo Congo ya solo nyonso eza koleka na kanti moko na bino bakomona ngo. Alors tokei na kati na Kinshasa comment bandeko baza komona makambo oyo eza koyela biso liboso ya komona kia solo bandeko mboka ezokokende mabe ezokosenga ngai na yo totelema po ete tosauve nation na biso oyo ezali en danger. Nation eza en danger ngana kosauve yango ezali nga na yo moto mosu akosauve nation wana aza te koleka nga na yo. Alors toka na bandeko mosusu Jean-Pierre Bemba. Ah, vous le revenez à la défense. Vous le revenez à la défense. Vous le transport. Bon, l'air Moussoussou, peut-être le rôle à vous avez la compagnie aérienne. Bon, peut-être vous avez la notion. Hein. Et puis, vous avez Polyfala, vous allez arriver à l'armée. Ancien rebelle. Bon, tout ce qui nous chance. Souvent, on va parler.
Didier Moudimbo. Comme un carburant. C'est-à-dire Kadhafi. On dit comme un Kadhafi. Probablement, on va aller à sport. On va aller à judo. La Congo, ma ministre de la mission, donc, on va passer d'un secteur à l'autre, la paix et surtout. Mon père, il m'a dit, on va à Bruxelles, il va d'abord parier, puis là-bas, il va aller, il va aller, peut-être qu'il va faire la maman là. Vous avez la Congo, moi, sur le mot président, je vais adjoint. Ezali ya pasi, ezali ya mawa. Bandeko, mboka wana basimbisa biso ya ngote. Ezali mboka na biso. Ce qui tue le moyen pour se permettre aujourd'hui, il y a ça, bah des gars au hasard pour ça là, ezali pour être la faiblesse yangai na yo, to se laisser faire. Bandeko bele ba ko mona wana normal. Asa basa na bandeko balingi. Oui, asa nega lingi à venir à bana na yo, eza na kati ya masolo wana oyo, oza ko toza ko lobalelo. Avenir ya banana au lobby ya yo ya kati ko le Congo beaucoup regretter tant oyo to passer na avec Chilombo tant Chilombo a la distraction oyo ba mingi na kati na biso nyonso to ko regretter ngo ke to kansaki mais bo kansaki nini oui effectivement bo kansaki mais et salami negi wala te mais alors ezali passe mingi na mawa du respect pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur monde. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom constant dans ce pays. J'ai construit mon GEC seul. Fachi n'a jamais construit de presse. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de bien. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Je suis désolé. Fachi n'a pas mon niveau. Je ne suis pas là pour pouvoir faire la politique politicienne des médiocres et des aventuriers, madame. Je sais ce que je fais. Fachi n'a pas mon niveau. L'arrivée de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, Constant monte en maladie et il assume pour lui, ce sont simplement des aventuriers. Moi, je fais que répéter ces mots. Et la réaction de Marie-Josée Ifocourt, le Voilà, mes chers amis, où allons-nous? Voilà, bandeko, ebele bala kokama mboka eza kokende wapi? Eza kokende na kati na kokufa. E bandeko ebele baza koyeba teke mboka oyo eyoke na kati na kufa. Banani bazo memo na kati na kufa. Biso moko toza na kati na comédie, tant qu'on préfère qu'on le baka ba aventure na kati na ba chaîne de télévision et na réalité mboka ezali kokende mabe. Alors, eza kokende mabe tisuka wapi? Tokotala ndenge nini avenir ya mboka eza kokende. Allez, moi, je trouve que la question des RDC ainsi que le Rwanda, pour moi, je reste pour que Matumani. Merci beaucoup. Ça sera a changé. Pourtant, lui-même avait dit qu'il serait tenté. Marobi, il est revenu sous ses propos. Le chef de l'État est tellement versatile que si on l'a dit, on se retrouve à la scène. Je vous dis, c'est la zone comme tout passé. Oui, je vous dis. Il a dit c'est pas non. Aujourd'hui, on a dit mon tour, mais on va insister sur ce nègre. Et voilà, bandeko, le Congo. Alors, ton a été docu tombé la moutou. Et alors, mes chers amis, c'est quoi? Et signifie que l'homme est malade. Chilombo est malade. Et alors, pays Mobimba, le nom, ton a été postulé tombé la moutou. Exactement. Ton a été pour tout comprendre que Mboka est wapi et très mal. Et très mal. Bishop tu as très mal au temps que le bawana à venir à yo. Ya bana na yo lobby eza ko kena libulu baza ko tumula wana bana no ba ko kwea lobby wana alors to ko loba bando ke pele baza ko jango lokona na maseki etali bango te po ete tango yango o bango ba ko loba baza na bango na kati na makamso baza ko sala o ezo ko leka kuna na kati le Congo ezali ya bango te.
Alors, bandeko bana somme kolo Congo tout le temps to bandeko lobango ke manamano sabino ke manobalanga inganga manobalanga inganga. Nous voici là na kati na haute turbulence. Oyo le gouvernement du Congo otakomona et le Congo malonga ezalité. À peine arrivé to déjà kuna ke oui maman wana première ministre alobi nini pour l'installation na ye 16 millions. Il faut 16 millions de dollars. Pour l'installation, il y a bureau, il y a primature. Et tout le monde a nanté, tout le monde a film tout, ministre lesbienne, il y a ministre de la jeunesse, qui tout ça, ministre de la jeunesse, il y a moko vidéo, il y a bolumbo, il y a modèle, c'est monsieur Zate, et ça la passe dans mon kilomè. Bâti wana nini, bâti wana opération canapé. Chilombo mo atie wana parce que na moni pela que insistance à Chilombo avec ki wana pote baki ke fi wana za tiktokers fi wana aza mutu amitika bolumbu bilo banda mokile banda mais comment Chilombo permettre ki ke batika mwana mwasi wana ande kalpote ba image nyoso e ko landa e ko kole sur elamba Chilombo nzoto wana o permettre Chilombo que non il faut azala kaka wana et toi kotuna toko kene wapi bana mama Congo ezali ya passe mingi et toi komona kia solo les sonini mwana mwasi wana oyo na ba ministre PD wana ba PD la plupart ba PD ba yo toi komona kia solo kana na Nzambe et ko bakisama kana eza ko bakisama po ete mboka na Nzambe ba pays mususu bozo kana ces derniers temps ba ko critiquer likambo ya ba LBGTB ki ba ko critiquer kango na Congo mota kosolo kana likambo wana te na kanti boyebi bien que na Congo mutu moko talebela bino lisolo ya makambo oyo eza koleka na kati na makambo ba lesbienne banini tout ça oyo eza koleka na kati na Congo ba critique kango te ba do ba kango te silence radio mais na ko sa bino bobo salate to passer moment moko rekile kozala te moment oyo Nzambe aza na kanda na mabele ya mokili mobimba et surtout na kati na Congo aza ko jouer ba carte là et beaucoup mona ndenge koleka pour ba tebele o ba ko ba territoire na area poisson te to na area verso na area verso ba ndeko ko bondi belanga les sabino mi konsu on balanga nganga beaucoup mona o ko ya na Congo o ko leka na kati de Congo nano mokili mileka te mais alors boza ka préparer boza ka préparer na comportement na mentalité na bino po tinote boza ba coupable si on dit boza ba coupable pour te tant que ko belela to ko mona passe bino misusu boko mona on dirait maseki alors likamute boleka mo mona encore maseki nesi bino ke makamu sur le Congo eko futa mana Congo mbula oyo eko tardete voilà bandeko bana somme ko le Congo na tango sera bino ke makambo esa koleka na kati ya mbele ko le Congo na ko belela na ko belela benga ko benda Félix Matoyi depuis longtemps bandeko na ye wana vraiment sincèrement n'a passé un petit message dans Félix. Félix oyo azwi ba million ye ko le Congo nyonso abombe na ba paradis fiscaux eza lokola lion te yo ozana ba nyama olobi okende kopesa lion abate abombelela yo ango viande okopesa lion olobi lion gardele ngai ba viande oyo lion donc ozela siko jour au moins que on a pour ça ko lianzela ye yo okende retourner na lion a remettre yo ba viande oyo pesa ke mission oyo pesa ki c'est excellent oyo Félix a ko sala na entourage na ye bazi mbongo ko le Congo bake na Dubai bake na ngona ba île Caraïbes bake na ngona île Caïman ba na Canada Kiba partout na Belgique na Suisse bake ko taba mbongo n'est-ce pas en désordre ba ko zelaka bake na récupérer mbongo wa et moi j'ai l'information pour Félix Tshilombo et ses amis Félix Tshilombo na sengi yo za mobali kanga motema bosana nyonso yo somba ba villa ba immeuble ba appartement o bosomba na bandeko na yo oyo bosomba na bandeko na yo mbongo o bopesa bokena kotia gauche à droite na sengi na bino bozwa courage bobosana kango déjà dès maintenant na bandeko le bino de départ ozana makila verte pour Mobutu azaki nango ya rouge
Boka Sasaki dans ya rouge. Si ton que c'est dé là. Mais yo, comme vous avez makila ya vert. Mbalo va changer, peu va lutter. Bala besoin sur makila bata rouge, mais on a besoin makila bata vert. Tu le mot oublie. Les messages qu'on a comme ça, Bossana nyonso. Traçabilité. Il y a oyo nyonso. Oyo tinda. Oyo somba. Na famille na yo. Na ba ndeko na yo nyonso. Ba liste wana nyonso. Ezali na maboko ya ba occidentaux. Bazako c'est la moment ya shit na yo. Na ko informer yo. Les amis de Chilombo informer Chilombo on a kon belelo. On a kon Chilombo lelo. Ils ont monde. Ils sont au courant de nyonso. Tu le mot oublie. Au côté le côté. Pour te baser au ciel yo. Et partout le dit. Oui, le directeur a besoin de la justification d'où vient cet argent-là. Ce n'est pas du blanchissement. Non, mais oui, mais monsieur, oui, nous voulons bien vous aider. Mais le directeur demande de nous prouver. Mbongo wana e utaki wapi. C'est ça la question. Je t'apprends aujourd'hui, le 31 mai 2024, sur le mot, c'est la question. Et bon, ça va l'élément. Oh, prouver que oui, regarde l'argent là, je fus président, il y a Congo. Ah bon? Et c'était combien ton salaire, monsieur le président? Tu as exercé pendant combien des années? Oh, pendant 5 ans. C'était quoi encore ton salaire pour avoir tant de milliards comme ça? Et c'est quand il y a de manière Yangowana. Lélo, mais moi, je t'apprends maintenant. Et le rôle, c'est la Yangowana. Chilombo yoki, les amis de Chilombo, les proches de Chilombo, bon le belaï, mais ça je rappelle c'est que n'a pas le belaï, et c'est le coup de Tumbu, à joie que Tumbu a reçu la Congolais ma bé, il y a un autre la bango, la mbongo la bango, a tina le baname, a bossa la mbongo wana, a bossa na yango, le plan est déjà là sur table, bah yélo, à quel moment, bah comme ça, non, tu n'as plus droit à ça. Dès maintenant, on a le droit de sauter. Oh non, mais ok, non, monsieur, non, le directeur, le refit. Meka, non, ah, papa, ça a raison. Refit déjà, et comme déjà parti à l'eau. Pour être la crise est là, mbongo ya bien, oh ya bien, et elle m'a beaucoup la bango, et bah, c'est va bloquer en gros. Félix va bloquer déjà mbongo, je t'apprends maintenant. Voilà, je suis un peu gentil. On aime ça, ok. Voilà, on peut ça qui bango, et comme il y a bango, c'est fini. Sans ça, on récupère ce lot comme on rote, bon, on a nyonso, ekei, n'a pas bien, on a nyonso, bako saisir yango. Bako saisir yango. Ozayo mokote, ozamu logo moulai. Naba Sasuke so, naba nani boana, naba Lorenzo, boa moulai, olongo moulai, bana besoin mbongo wana, pour te ba relancer l'économie na bango, pour te ba monique Ukraine ba bomi. Alors faut luka mbongo wapi ba reconstruire Ukraine. Pour reconstruire l'Europe, et c'est beaucoup de milliards. Mbongo wana faut se rendre ma boka ba borolé. Il y a ba soba ba africain. Voilà, parce que c'est là, mais comme les autres Africains, la mouki, bah boy, bah mboka na bango, et bah aujourd'hui, bah beaucoup bah congolais, na beaucoup bah angolais, na beaucoup bah congolais Brazzaville, na beaucoup bah gabonais, na beaucoup bah peuple na bazana bah zoba. Voilà, vous êtes informés, même si Bino, Oyoki, Amayele, Ayoka, déjà, ça Félix Kenon, voilà, malheur, bêtise à Salaki, de se confier à ces gens-là, bah Kosaki, yé. Alors, bandeko, tokei, matondo, baker, lebi, matondo, like, na bino, wana, esera ki ba alerte, ya ki bango poite, moko na kati na biso, akwe na libulute, ayeba ki ya solo, o ezali koya, na liboso, eza koya, mape, po na bango poite, ezali, moto moko a supporter ango, azate. Na bule, oyamba bango na mboka na yo, yawe, toteki kongo na maboko na yo, soki, moto bateli kongo mosimba te, somme 127, verset 3, batela biso po tozwa elonga soki te tokokufa nyonso banda na biso po sokisa na biso kongo tokotika bati lokoebo kongo tokotika koko mbosu kongo tokotika kamere na bana na basi na kongo kongo tokotikela mbula kombo wana minyoko lina biseo
blocage toke na freinage yawe kanisa la biso yawe Joël chapitre 2 verset 17 à 18 alobi ete soki nasali na ngai babondeli mboka Congo yo kolongola mabe mpe okambola yango yawe tobondela mikolo tomona na changement te mikolo nyonso nde ambasade akamba évangélisation baeglise kilikili tata tozomona changement te ozoyoka biso bato oyo bakufaka te babika babongwa bakobongwa mokolo moko te onyokoli na souffrance na peuple congolais yo ozali juge ya solo ya ozokota quand un malheureux crie l'éternel écoute le prophète d'Israël verset 17 à 20 il est qui biso babola bato bazanga ntina na bandako na bango bagroupe électrogène ya minene yawe na bandako na bango batie bapano solaire na ndako na bango bazolia babiftek na misuni ngoma na bandako na biso courant te mai te monyokoli mitoki ata otoki osimba mama ndenge nini parceke bino tu mai moye te bango na bisengo biso na sufa yo nzambe na lola tata na lola ozali na likolo tozoloka te bana biso na matembele na tiaka na madesu yoka kombo yawe na bibili tiaka na madesu babumu nyonso epola oya bango kuna kolo biftek sosise okiliko yawe asiliki na otata mpona mboka oyo banda na ngai posukisa na biso na voilà bandeko bana some kolo Congo voilà bapaster bakomi kosilika na nzambe balobi te solo pasi eleki bango epe ntango bandeko babandi kolobela toso bandeko bango te et voilà lelo bato bakomi kolela alors tolanda ndenge ateli kozala bino aza kobekama ndenge aza aosantire mwana ndenge azali na ndako ya yawa ndenge ateli sikoyo akolepa mokima me nabengi bino oyoya mosolo oyo bazali nayeba bino yokali ozala militaire tokusolaka na janvier na mikebite epantande voilà mort voilà bandeko wana mokonzi wana ya mampinga ya la police oyo akufi sur place ndenge akwayeki wana akufi mbala moko et alors toza koyeba te bayeba mosusu alobi ke oui azalaki hospitalisé et awelelaki rapidement aya po ete akutana na mosala na ye mpo balobaki ye ifo akutana na bapolisier mpo ete asala parade wana asalaki me voilà ndenge nini ekweli wana asili kotika molimo liboso ya bato nyonso. Voilà bandeko bana some ekolo Congo ya solo ke toye wana mpo ete totire attention na bino totire attention na bino ke makambo oyo eza koyela biso liboso esengeli na biso bana some ekolo Congo tozala vigilant nango mpona komisa bino ke mokili eza koya mabe. Alors mokili eza koya mabe tokeye na kati na mboka Kasai. Allez, c'est parti. mambo la bantu bakakunye kila wako ya kukamwana kila wako ya kukamwana kinamba chikoseka ndoje chikumambo chikoseka binde bantu ya mashine mambo la bantu bila kunye bantu sote kwa hadi jumai anza leo mtajumaye njoo ya kubachi lombe jambo no ari mwe bantu bahatuka mumai bantu ilamba pa bindo de bantu bafuna shimbe unijini bantu bako mushindo bulele nayo nje ya kubachilombo bantu bafuna ijini lamba cha kuludi bantu bafuna ijini mushindo chilombo nje ya kwenu nyoye bantu bafuna ijini mushindo ni bushiti byosi bimumato bandeko est-ce que bozako yoka to
bandeko tolobelaki bino ke la libération ekozala na atrocité ya makasi noti kolobela bino to bandeko tokolobela bango nzela eza kuna baza kokenda kaka bakodinda na kati na potopoto boza komona oyo eza koya na mabele ekolo Kongo to boza komona te boza koyoka te mpo bamingi baza koyoka baza kosala semblant bakomona me bakosala semblant bakososola te sosola te bakososola te baka oyo bokomona ya kobukana banzela eza kobukana na bomonaki na mpo moko basali kuta sika nana ata karmo emati te bunu kuna nzela kuna bunu bapon oyo nakanisi na Kasai soki pont na kati ya Kasai tokomona 5 Kasai na ya batrain na ya banini eya baluka ye kokufa bozomona to bozomona te nasengi na bino boza komona to boza komona te oyo biso takoloba boza koyoka to bozoyoka te mpona komisa bandeko mosusu ke bandeko ezoya mabe to changer comportement to changer mentalité to luka nani koyeba bosolo na nzambe nzambe azolikote ya biso nini nzambe azolinga kote ya biso nini na kati na ekolo Kongo ntango tobandi koloba bamingi bakita motu makasi baboyaki papa pambi alobeli biso yango alobi ke montagne mafuta esopani tora kowakita zonga okoka te papa mpaka matiki alobi boye mpaka matiki alobela biso alobi bokeba mai akomata bana mai ekokoma wa bokoganga mwaye bozongisa mai eza te bokomela mai bokokufa yango bokomona ntango tokolobela bandeko ebele bana distraction baza wana na bamiziki distraction baza wana bakolandaka satan oyo aza kozwa milimo na bango satan oyo aza parceke satan ana décision ya kodétruire tout bokomona baaccident bokomona kufa na kati lekolo bakokufa baprive bino na mai baprive bino esosola bino ne esosola rien ndeko tuna ndeko mosusu okenda mikolo na église te église bitongo wana kobio tona 5000 fidèles tona 3000 fidèles ebongo makambo ozoleka na Congo bakomona to bakomona te ye paster na bino azolobela bino nini makambo ezokoyela biso liboso azoteya bino nini na komona oyo baaksida mike eza te kaka 10-15 personnes 50 personnes kuna combien kuna kaka badega na badega azoloba nini azoteya bino nini papa bamama na kosukisa na sujet wana mpo nisa bino ke tata nzambe ya mpungu tolendo asengi na yo na nga na biso tozala conscient tozala vigilant po ete ennemi diable Satan en personne azali incarné na kati na baoyo bakobenga badirigeant ya mboko ya bino Satan azali incarné na bango nyonso alors la ruse oyo ya Satan oyo na kanda aboyi kokende il faut akende na beaucoup parmi vous bakomona baconseil bazokoorganize bakomona badistraction bazosala bino e bozokomitika bino moko bakoteka milimo me biso tokopekisa bino bokende nzela wana bokota boye te me bozokokota na potopoto bakari ya sika bakari ya propre ekota na potopoto wena lobi bino te na pekisi bino ya omoni après babani kolela ala arrêté ale sorte kite la nzambe mwana babona eza nzambe ya lelo na butu ya lelo nazwi maloba wana moni ntina na ye na émission oyo na ye na émission mpona koalerte bino alors voilà bandeko bana someko le Congo alerte la biso boyoki yango nyonso alors toattirer attention na beaucoup parmi vous oyo baza koyeba te les dangers oyo eza kogete biso na horizon danger c'est quoi il y a la grande corruption la grande mafia ok na kati ya Nord Kivu na kati ya Nord Kivu qu'est-ce qui se passe na kati ya Nord Kivu na kati ya Nord Kivu il y a une grande mafia oyo Vital Kamerhe na Jean-Pierre Bemba bazali à la base na yango
Vital Kamerhe na Jean-Pierre Bemba, l'inacceptable triple. Oyo azwaki défense, oyo azalaki au service ya batuti na ya batuti Rwandais na Ougandais. Nzoka te ba monta circuit na bango, oyo mbongo nyonso oyo armée, biloko nyonso ya mampinga, ba munitions, ba dotation nyonso ya mampinga, ekendaka nango de l'autre côté epai ya batuti. Jean-Pierre Bemba aza courant na makambo. Vital Kamerhe aza courant na makambo. Et l'autre, on va benga général Fally Sikabwa. Fally Sikabwa, général wana aza na kati ya COP wana baza bango nanu bazali Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, général Fally Sikabwa, bazali wana Bertin Bisimwa. Azana kati na complot basali bloc moko pour être ba nuire Congo Bolanda. Jean-Pierre Bemba a nuire Congo. Donc ezaki trop flagrant. Jean-Pierre Bemba préféré amba longolé na défense pour ce qu'on a continué mission na ye assez sali déjà pour permettre ba touti ba jouer les devant na kati na makambo wana ba avancer. Alors voilà. Oh, la corruption, oh, ça travaille à ciel ouvert dans le Nord Kivu, bandeko ba sirébisa lui mais eza ya ko yinda na carte Nord Kivu, ba tu nyonso ba komi corrompu, ba généraux nyonso ya FARDC nani azo distribuer ba mbongo wana Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et donc passé par le général Fally Sikabwa et puis l'autre Bertin Bisimwa oyo azaya M23. Donc bloc moko ezali wana bango bazo travailler ensemble, baza au service ya batuti Rwandais. Voilà information au Bisso et Seigneur la Binonioso, boye bango que Jean-Pierre Bemba n'est pas le vôtre. Jean-Pierre Bemba a travaillé pour l'intérêt ya batuti Rwandais et Ougandais, Oyo, Bazana Sima M23. Donc, vous êtes informés, Bino Bakboko Mwana Bango, ba ministre Njokote Bazawana pour la nuire nation. Voilà, vous avez CP la cap, Banomi Bango, Basali Njokote Bomona, et l'Okoni Ezakoye la Bino. Parlement est commis dans ma boko, il y a Vital Kamerhe. Pour nini, et un virage ya souka. Virage ya souka, il faut pas les mettre le parlement à passer dans Oyo, n'importe quel Kabila, à quoi que ça la moté, Vital Kamerhe est obligé de dire que non. Bon, si on s'en a parlement, comme ça, nous devons nyonso, to changer nyonso, et que ça en faveur de la biso avant, basuba congolais, basoutuka. Nakalisi, boyoki bino moko, makamuza koleka wana, nakati la nini, donc batouana, bazali, bazako travailler pour te, na balkanisation à Congo. Tu as vu que Bakolo raté, mais ça y assurance pour la biso, tu as vu que Bako échoué, que tu as fait dans ton carrément beaucoup. Nous sommes obligés de parler en haute voix, mais coloniaux sont potés, donc voilà, aujourd'hui, Oyo, le gouvernement du Congo, Oyo, et ça est dirigé par Kigali. Kigali a frappé à la table, mon niveau de Oyo, surtout beaucoup, au bazar Congo 31. Ministre, Oyo Baza Bakasayen, Baraba Komo Bakasayen, mais Baza Bakasayen te. Na informé bino. Mini na kati na bango, Baza Batouti, ba changer bango ba Congo. Donc les actes opération va changer ba Congo. Mais au cas moi, Batiki me suis signé le col ba Oyo, au ministre infrastructure, Oyo Kimans Oyo na Congo ya Maïmou, Patrick Mouyaya, Batiki ba Misusu pour ba préférer ba signer Batikala. Mais le reste va changer, bango, va combo, il y a bâti surtout pour être continuer l'ango. Alors voilà les Kama Oyo et les collègues à Congo. Donc Congo aujourd'hui, ils ont toujours continué pour dire jamais, Namaboko Yaba, Touti, Rwandais, Oba Simbi, Congo. Alors, ben de comment on sonne le Congo, Tokei, la grand titre du jour. Titre de mission, quoi, le lot que vous savez, ok. Guissaro, merci. Alors, voilà titre de mission, mon colonel, le lot que vous savez, ok. Bozoko yoka Ruto alobi ke ba américain ba polier ba lobi maintenant ba pese confiance ba continuer selon bango na kati na autant selon bango ba continuer moko na autant Kenya te mais ba sur ba na niveau moko na ba G oyo ba G7 oyo ya kati ya autant o ba sala ba diriger ka autant bon nani. Alors ba de comment on très bien oyo tu expliquer bien siko. Attention, il y a une vigilance. Il y a un piège, il y a Oyo, mais l'Occidentaux va la bisoter. Pourquoi l'Occidentaux va changer de Saint-Pierre à Saint-Paul? Donc on va passer
na balongola kapa ya Kagame ba habiller yango Ruto. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Alors, pour la beaucoup entre vous, on va avoir une information qui dit, je vous informe, comme ça vous allez bien comprendre. Kigali a sous commandement, il y a Kenya. Donc, Rwanda est sous commandement, il y a Kenya. Donc, nous sommes les Kaka, Nakatina, Empire Imatusi, siège, on t'explique depuis longtemps, siège Empire Imatuti, et ça, Nakatia Kenya. Ça, les Occidentaux, Américains, Belges, Allemands, baillent bien, très bien. Que siège, il y a Empire Imatuti, et ça, la Kenya. Alors, Monique, va perdre le Congo. Va perdre le Congo. Pour Monique, les Congolais va comme trop vigilants dans cette histoire. Alors, ce qui s'est passé la Katina Burkina Faso, la Katina Niger, la Katina Mali, la Katina Sénégal, Congo, ils ont frappé. Ce Congo va perdre le Congo et ils ont passé. Alors, on va jouer dans le jeu des mots. Va changer ma carte. Ma carte va changer déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Saint-Pierre, c'est qui? C'est Paul Kagame, sosie de Paul Kagame, Yewana. Ba bien nani Saint-Pierre. Saint-Pierre nani ne Ruto, le président ya Kenya. Nzokate Ruto na Kagame ezali motomoko. Et n'oubliez pas, je reviens encore, Félix est du nombre dans cette histoire. Boy Katara Félix, s'il vous plaît, Banamama Congo. Et rien de faire, de croire que à le mot que Félix a joué, pendant que ça veut dire que non, on a condamné Kigali, on a condamné, non, on a condamné Bino français. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et ça, avec la permission des Français, ont autorisé afin de jouer ces cartes-là. On y a cela qui porte à condamner Kagame. La carte va préparer bien avant. Bande comme Hollande. Bon partisan ignorant dans cette histoire. Des cartes étaient bien préparées par les Occidentaux. Comment ne pas perdre le Congo? Pour ne pas perdre le Congo, il faut jouer avec le jeu de mots. Le jeu de mots, c'est-à-dire que Félix, à l'équipe de France, a critiqué les Occidentaux. Il a déclaré au pouvoir qu'il est avec des risques. Pour l'unité avec des risques, c'est jouer avec vous. Jouer dans le mot et jouer dans le croire que Félix a lui vérité. Et c'est là qu'avec l'autorisation des Occidentaux a passé dans le mot. Et voilà, la suite, c'est quoi? La suite, Yango Toko, voici la suite. Donc, ce qui a Bandalango, Asanakiango, pauvre en esprit, courir à Félix. Ah non, toi, Félix a lobby, a critiqué les Français, a critiqué les Occidentaux, et a été capable de travailler avec des risques. C'était du mensonge. C'était du mensonge. Et voilà la suite. Donc, c'est-à-dire que, après cette autorisation, a joué les cartes pour calmer les Congolais. Et la suite, c'est quoi? Bango Mourabé officiellement, la France condamne, critique, condamne le Rwanda, Kigali. Condamne Kigali ouvertement. États-Unis d'Amérique condamne Kigali ouvertement. Mais tu peux savoir les indices pour que Mokona Bino a beau s'arrêter. Alors, mes chers amis, France, les Occidentaux condamnent Kigali, condamnent Kagame, que Yenemoto a sali ma crime na Katina Estia Congo, n'est-ce pas? Oh oui. Mais pourquoi Basali va demander que pour Baron Basengaka ma sanction, Baron Basengaka la Cour pénale internationale à sa mandat d'arrêt international contre Paul Kagame? Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils ne font pas? Pour l'année, ils va sanctionner contre Rwanda. Pourquoi ils ne font pas? Donc, ça dit ils jouent avec nous. Ils jouent avec des mots. Donc, ça dit que non, il faut comprendre que c'est vrai. Kagame est là. Tout ce que Kagame a fait au Congo, tout ce que Kagame a fait comme crime en Afrique, je dis bien en Afrique centrale, Mubimba, et ça sous autorisation, sous commandement, il y a des occidentaux. Bayebi,
que Kagame a sali biloko na nyonso avec accord na bango parce que a été la personne minéraux à Congo. Il fallait utiliser quelqu'un qui est dans la région pour aller chercher les minéraux au Congo et va profiter d'en pendant plus de 3 décennies. Donc plus de 3 décennies, c'est étrange aujourd'hui. C'est le français qui parle. Donc, c'est plus de 3 décennies que Paul Kagame est là, encore de massacrer les Congolais. Et on se pose des questions à Congo en 2010. Car Moto va revenir dans la Congo à Emmanuel Macron. 3 décennies, et les cas ailleurs quitté. C'est juste à peine tu viens de comprendre que non, c'est Paul Kagame qui est là. Et comment? Si c'est 3 semaines seulement, c'est Paul Kagame qui fait des crimes au Congo, qui tue les Congolais. Comment France a accepté la première fois d'aider avec 40 millions d'euros de donner, de soutenir l'armée rwandaise. Et là, la seconde fois, ils viennent avec 400 millions. 400 millions, on va bimisi wana, oyo engwangwa, c'est bango noso Afrique du Sud, Tanzanie, moi je dois voir ça. Bango noso Félix Tshilombo, moi je dois voir ça. Donnez-moi cet argent-là pour aller corrompre les Ouazalendo. C'est là où vous devez comprendre. Ils jouent avec vous. Ils jouent avec nous. Parce qu'ils savent que non, ces gens-là ne sont pas au niveau de bien comprendre notre stratégie qu'on joue avec. Il est temps que Bissot va Congolais, tout ce qu'ils font là, la vérité est là sur table, mais il faut que tu changes de mentalité de Bissot pour comprendre qui sont à la base de tout ce que nous faisons en RDC Congo. Aujourd'hui, nous manquons même de l'eau potable, nous manquons de l'électricité. Félix est en train de voler des milliards et personne dit, et moi, Félix Tshilombo. Personne ne peut condamner Tshilombo à propos de vol, à propos de détournement. Et c'est normal. Ces occidentaux, mais ça, un article à l'époque de Mobutu, on le voyait, ils critiquaient Mobutu. Mobutu est en train de détourner l'argent, Mobutu est en train de maltraiter les Congolais, Mobutu. Est-ce que, comparons l'époque de Mobutu et l'époque aujourd'hui de Félix Tshilombo, qui on peut accepter? Qui on peut accepter même 10 minutes? Les dégâts de Tshilombo, où il y a celle dans le Congo, n'a pas de dégâts où il y a Mobutu, à celle qui pendant 37 ans. Est-ce que tu peux comparer en gros? Bah dégâts, bah détournement, bah vol, où Mobutu a sali pendant 37 ans au pouvoir. Est-ce que tu peux comparer en gros aujourd'hui avec le détournement de 6 ans seulement? De 6 ans seulement au pouvoir de Félix Tshilombo. Et mon Kilmobima, silence, il ne parle pas de ça. Et quand vous avez noté, et quand vous avez commenté que non, comment ça? Aucun pays de l'Occident, on les a dit qu'on le non, pour condamner le vol, on y a le détournement à ça. Pour battre la passe à la Congolais, oui, les Congolais souffrent. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment les Congolais pleurent? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des massacres, il y a la tuerie, il y a des vols, il y a des détournements, il y a manque d'eau, il y a manque d'électricité, il y a manque de... Tout est par terre, tout est détruit. Personne ne commente ça. À l'époque de Mobutu, on voyait à chaque fois, RTBF, il va dire au sein de reportage. Mais RTBF, vous êtes où maintenant pour aller faire les reportages, voir comment Kinshasa est devenu? RTBF, vous êtes où maintenant pour aller faire des reportages à Kinshasa, observer ce que les Kinois vivent quotidiennement? Vous êtes où? RTBF, il y avait à cette époque-là plusieurs émissions, on parlait des détournements de Mobutu. Mobutu est un détourneur, Mobutu vole l'argent, Mobutu... Mais avec Tshilombo, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'en parle pas? Alors là, vous comprenez qui est votre ennemi. Le vrai ennemi du Congo, je pense que maintenant, vous allez bien comprendre. Ah bon, notre ennemi se cache quelque part. C'est pour cela qu'il laisse Tshilombo, parce qu'ils savent que c'est un maillon faible. Maillon faible. Ils volent là, on les laisse voler parce qu'ils volent plus que Tshilombo.
Si nous me laisse tout, prenez tout ce que vous voulez, prenez, massacrez les Congolais comme vous voulez. Moi, je vais leur dire, je vous laisse, vous aussi, ne s'occupez pas de moi. Laissez-moi aussi tranquille. Moi aussi, je vole de mon côté, je retourne tout, je casse tout. Le gouvernement là, c'est le gouvernement des farceurs. Et beaucoup de monde, on n'attendait rien sur ça. Oh, nous sommes qui bah, ça les côté. Et bongo, bah, lesbienne, bah, pédé. Oh, bah, côté, bah, gay. Oh, bah, côté, bah, ça la vie de l'oroni. Bon, dans la baronne, on a vu l'oroni pour bien. Bah, ça la vie de quelque chose, bah, on a. Oh, nous sommes l'équipe pendant 6 ans, oh, avec Chilombo. Bah, ça dit rien lui-même, pardon, commençons par lui-même. Il a volé, il a détourné combien de fois? L'Occident, non, bah, non, on voit, comme on ne voit pas. C'est déjà fini. Ok, ça va. Ok, bon, ça c'est bon. Laissez-nous aussi maintenant voler aussi. Ils font des tours comme ça. Et ils volent, et Félix vole. Et ils volent, Félix vole. Ah, puis là, quand même, il prend. Et comment j'ai pu me faire? Serre-toi. Non, serre-toi. Oyo, avec le Luka, alors qui peine de mort. Oh, il va faire des tournements, on va faire des. À condamner combien? Peine de mort car avec son ami Christian Malanga. La peine de mort seulement avec Christian Malanga, avec ces autres aventuriers là, où il y a que bête à bon assassin dans des ordres pour que ma séquelle du matin, c'est ça. Mais de grandes tournées, bah, faut quoi, on va bomber bateau, bah, ça va crime qu'on les kaba, on a, bah, ça libre. Il continue à voler. Il connaît personne. Il a arrêté déjà comme des gens. Félix Bossitenga, comme il y a bateau, va détourner au fonds public. À Kangi Boni, Nicolas Kazadi, Nicolas Kazadi a détourné, a cassé tout. Tout est par terre. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi, Vital Kamere, à Kangi Nan. Voilà, Bandeko. Vous avez espéré. Ah, Banabet, Banakasai. Les ignorants qui sont dans les motos en train de faire n'importe quoi. Tout ce monde, je répète tout le temps, je vous dis, tout ce monde où a Koumissa Chilombo, tout ce monde où a soutenu Chilombo à Kofota, il finira par payer. Ça va lui coûter trop cher. Pas seulement lui, c'est la 4e génération d'ailleurs. Attention, attention, mon keba. Mon foot à moi, bino ma bota la bino. Oh, dimela kinga, abenda kinsoto. Bravo. Oh, yo kakite. Oko mona oyo ekoyela yo oko regretter yo mogoke. Pour la nini au soutena qui est et yé a comme soi-disant milliardaire et yo osa toujours pauvre. Pauvre wana ezali etumbu na yo oyo oko mérité na ngo poete oyo ke kingaite o kanseke na ko saraka aventure poete yonde o mona ke Félix azali mutu nsokate Félix azali mutu te ye nazali incarnation ya Satan oyo Satan zo ko sala te tango na ekoki ya suka efoke akomisa situation ndenge ekomi lelo. Voilà, bandeko bana sobe ko le Congo on est là on a beaucoup c'est de l'opéra par les bilan bonanda on a beaucoup so émission de l'eau et servir de leçons que chacun de vous a comprendre surtout on nzamba la xiga lelo na ko garder ngamo ko pour savoir que attention on se situé na kata ba voiture oyo et kotiwana ya lix parce que biso tout ça ba lix Congo bana nzambe lix et bongo au continue na poto landa auto pesebino comme matéa nzamba pesa bino asiku akokisa nyonso ozo sala pona biso voilà matondo mingi pona bino nyonso moderne wane bandetina tango yo nzamba pambola moko na kati na bino to bosala te ko pesa matondo surtout na ba oyo nyonso ba mesana ko supporter, ko soutenir chaîne la biso ya solo muta na biso MKN matondo et pa ina yosiko zali mama na biso ana lusakweno losako matondo et pa ina yo mama ana lusakweno matondo et pa ina yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo pe losako et pa na papa Francis Mitodi le sako matondo pas de papa na biso Willy na maman na biso Marie na kati na Dallas nzamba pambola bino matondo mama Espérance matondo mama Bijou Kizinga matondo epai na yo tonton Lema matondo epai na yo papa Michael Mukobo le sako matondo epai na papa na biso Zola le sako matondo epai na yo maman Fatouma Banza
ma fatuma banza lo soko matonde paina yo matonde pana mama meje matonde pana mama tete mama armée nationale du peuple Congo matondo papa makangu matondo mama bijou kizinga matondo et paina yo mama Angèle yo soko lo soko paina bino nyonso bo ba la na biso la kati banda ko na bango bo partager na bandeko nyonso oyo ba mesana ko na biso ko sa bango ke lobby toza ko ya po tele ba sujet mususu to le bela on le titre suki wana po ebele lobby toza na information na biso o ezalaki alerte pour na bino complot za ko salama entre occidentaux pour te ba moni ba perdre Congo te ba yeba jouer na moral na biso pour te ba kosa biso alerte partager na ba ndeko nyonso yebisa ndeko keba ba jeu oza ko mona wana ke ba américain ba komi kolenge la ba Kenya lokuta ezali stratégie déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Partagez à tous vos amis. Allez, Tokutani Lobby, 20h. Merci, le Sako Matondo, et Pailabino, Ingeta, Ibobo, Ibobo.